Et Koki Kozala, mais je me tromper. Oui. Et Koki Kozala, train de vie à un musicien congolais. C'est-à-dire, vie n'abisso. Peut-être que ça la bâton sous les msou passi. Parce que mon est là bien la jalousie, c'est un système humain. Et c'est le mot yaga yango moko. Nana yoga passer la procès pendant des années. Alors ça va voiture, ça va boy. Nala ça voiture de. Na ça na voiture na na tongo so na suko na démarrer on a bimi. Suko yondo zotalanga na voiture nanga. Et comme que ngana zo la sa voiture. Lelo mutoko la fali. Azaki musicien à Kofi Olomide, comme patron, comme lelo champion de musique en Afrique oyo. Mutumo respecté, respectable. Okono yinayi pour l'année. Il y a beta ayimbla président moko azata. Neti ba wimle ba leki na biso na wana bazali belé et puis même bato to yimbla ki ba we raba nani ba mama chala. Ezali mawa. Moi, encore une fois, je le dis ici clairement, je respecte combat. Il y a bande konabisona, je respecte parce que au début, tant que bandaki ngana bando kama kamo ya solo, il y a vrai makamo na bango. Mais lelo, ti okoma ko comprendre na mama ya Kofi Olomide. Ataku tu Kofi ngo bon, na bikande bolo baka Kofi, boy. Mais Kofi pas sala malamu ebeleti. Et puis de toutes les façons, Kofi vous doit quoi? À travers Kofi, les autres musiciens, ils vous doivent quoi? Basalibino nini. Musicien nini akena na moko beni na ba Uganda kuna boma mutu. To asimila ki soda moko munduki. Musicien nini. Comme on toko pinga action. Ngana otana honneur ya komponga ninga za boyko na utiko lakisa. Sans que nous beta na France na Paris na zaka Kofi. So na lobby oya zaka boy. Ezako na boyité. Na kei obana mona na bili ba film mususu bato oyo balaka na ngaba ba filma pour na sens wana c'est-à-dire ngolo ba na sali ata playback te na kena na poto na sali bato to ba mona ina tina na loba ezalité pour vous dire quoi, pour vous dire que na koki pe ko vana na nga biso pe ba misi to ko vana na biso to beta kandi to beta to ko vivre to solo la ginaye ndeka na loba ndepa zoloba c'est-à-dire à part concurrence loyale. Il y a des musiciens, il y a moyen sans que tous aient des copains, sans que tous aient un copinage, une familiarité, que tous les gens font ensemble, tout le monde pour te régler ma biso ensemble. Tant qu'il y a que tous nous avons pas président, tous nous avons tous ensemble. Mais si on a pas chaos et oumeli, est-ce que tous vous comprendre que parce que combattant moi il m'a le bac en autant, mais il m'a combattant à Paris, bon mon avis, ma vidéo. Alors bac d'abord, il y a un pété, il a raison. Il y a un pété, ils ont ba excès d'ego ba lolendo moko boye ba ni munda mtemba kanze monaye ça dit il y a moyen que on dit mamuninga nona ba défaut na ye pour mutazaki défaut azate il y a moyen moko yeba ki o collègue nanga za ba défaut mais na tiango na pembeni total o eza utile pour la culture ya Congo on s'est reporté donc bétango mais ils a reporté le temps de fixer certaines choses on a profité pe na pesi bande ko Afrique du Sud et surtout Kaya Moucha. Non, remarquable. Et moi, il est remarquable. Donc là, ça c'est la piste, mon boteto. Dans Joseph Berthier, il y a entre Afrique du Sud ou bien Lubumbashi, toujours Joseph Al Pacino, la piste Mbotemakasi. Mais producteur et événement en Afrique du Sud, quand il n'avait pas arrangé que Massolone est Kineti Nasuka. Pour éviter quoi que ça, les mis un rendez-vous manqué là. Si, ça a gagné surtout pour Kineti Nasuka. Sauf que phénomène combattant, tout le monde a le programme sans que Yango y a interféré quoi. Et pour aller au total il fallait que le lobby de Moïse Mbié habite à Bruxelles. J'espère vraiment qu'il habite aquí. Mais dans le Liban avant concert la vidéo il faut pas bêta boyna boye donc ils ont raison encore na téléphone réseau la kaka mais contexte musique na pardon s'il vous plaît donc Moïse Mbié il fallait bêta nous souhaiter pendant qu'ils ont la bêta qui j'espère que bêta qui mais quand même n'a tiré quand même attention à bandeko bazolanda biso na yoki bandeko ba combattant au bazaki wana
na reconnaître même leader ya kala ya Swede il passe à Kiwana ba maman moko bazoya na ba billet na bango basi basomba ki avant siko nazoyo ka bezo kana pena na vidéo oh yetikaye abino bino bozo bilo bosolite muso ateo tikaye ozuma teo face à muta Nigeria wa muta Nigeria wana muso muta Burundi donc bango ba leka bakota na me poser question ngabi il pas c'est-à-dire pour beta musique pour corta musique et ça contre-indiqué les lois ya la nationalité congolaise. Est-ce que biso bata musique solution que la wana te c'est-à-dire dans sens nini bon problème pina biso pour tous na collectif te tous na ko so taki batu moko ya to ko vana to raisonner ensemble est-ce que la petite solution biso tout lobby to longue na biso ba chanteur congolais to comme na biso ba chanteur bien braza to ya Kenya toni le fait qu'il y a aux congolais peut-être que ça la c'est que to beta je sais pas na raisonnement ngana yo ki lelo parce que maman na zo ya non boutique bato basa na suite bato batali lien wana passe bali baima ka mona oloba alors non on faisait bata Nigeria donc tikai wa kuna muta Burundi muta ya Kenya ça veut dire quoi ça veut dire que et puis même na eloko ma pa na biso festival beni artiste ba gebele ça dit bazolo baknyo bato wana muso ba beta na bango te puis dia producteur wana bato ba beta na bango mais moi simbi ka beta te pour y na festival wana biso ya kuna ba japonais ba uruguayen ba angolais mais le quoi moi simbi azon de ko Congo yende abeta te eli ko lakisa nini et puis maman il est là ngana utina poto lelo dimanche banzembo bena biso beta partout oyebi parce que banzembo ba kofi comment bena ba concert ba tupe ba futaka ba tout ça ba fali tout ça ba zaiko ba bayaka et banzembo ngo betaka tant banzembo ngo zo beta par batwana Congo ezaka ndenge ezali c'est-à-dire ceux qui biso mo bakola banzembo na biso to lobi ki to yo beta banzembo na biso na minute to zo beta Congo ezo sala nini nini zo beba to nini za la régler pour biso to yembi banzembo na biso wa eza débat moko moi makasi mais quand même moi j'ai bon espoir bandi ko aussi là mais et loko ezali na likanisi na ezali essentiel jour où biso ba to musique to comprendre que tout ça la peut bloc na banda début de la fin kozala parce que trop c'est trop. Au-delà de ça, la musique est le coup ma Congo. Et comme il y a un musicien, alors que bateau balambela ba politicien bazali, ba docteur na bango ba soignera bango bazali, ba avocat ba défendre bango bazali, basi balinga bango bazali, bateau ba serva bango bilo kolia bazali, kaka ba musicien et comme il y a moins likambo mosusu. Tina niveau que nga personnellement Kofi Olomide na répété te, bateau ba yebi, tinenge komike Kofi nganaza nani yango na Congo. Ti komati na ba mama na ngai banini c'est-à-dire kombango ya ndenge nini bato na mususu bazako ko kanza kombana ezaka ko finga eloko babandaki nango ngana na besoin te na yana makasi na tia pancarte na ngana beta pe na osenga na bandeko nanga ba collègue so ba yokanga to sala ngona bomote na makasi il faut que kimia ezala na katia mitema nyonso ya Congolais tout bandeko na so ba combattant un jour il faut ba vendre batala que après tout ça sert à quoi tout ça la raboui to peksa kaka ba misi ba sala musana bango ça sert à quoi et ce zo bimaté le kola muté mabe le kola jalousie parce que muso azolo bana vidéo wana concert à même zimbi 80 €. Ah obi 80 €. Problème na yeza wapi problème ya Congo na 80 € eza wapi on a ba kaneti ya mozi mbi ceux qui te croient que ça ta bloc un jour tout lobby ensemble. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut attendre quoi pour faire ce bloc là? Il faut attendre de balolendo et longwa. Biloko na oyo yamba ba tune mission wa les rois de boye, les seigneurs de boye salaté. Et ça peut prendre du temps. Humilité non, et c'est le gars. Initiative. Ngai na solo bawa. Mais obengi nani? Bengi ça. Zaka muto bengi ça, c'est-à-dire ningo lo ba. Ngai na solo bawa. Victime ya lisolo wana. Ngai na zali na télévision, c'est la énième fois na solo bango. C'est la énième fois na solo ba. Tout ça battu batamaye bali na ba musicien congolais lobi na kinda kuna vie sozi kaseya. OK, maestro. Tout solo la kinaye ndeka na olobande pas zoloba. Ça dit à part concurrence loyale, o ya ba musicien,
il y a moyen sans que tous allons copains, sans que tous allons copinage, na ba familiarité que tous les gars font ensemble tout ensemble, tout que vous ça pour te régler ma biso ensemble. Tant qu'il y a que tout que nous avons pas président, tout que nous avons tous ensemble. Mais si vous n'avez pas chaos et vous mêlez, est-ce que toujours comprendre que parce que combattant moi il m'a le bac en moto, on a il combattant à Paris, bon on a eu ma vidéo. Alors bac d'abord boyo kana pété, il a raison. Tout kana pété tété, ils ont des excès d'ego. Bah lolendo moko boye ba ni munda mtemba kanze monaye, c'est-à-dire il y a moyen que on dit ma moninga non a ba défaut naé. Pour mutazangi défaut azate. Il y a moyen moko yeba ki oh collègue nanga za ba défaut mais na tiango na pembeni total o eza utile pour la culture ya Congo. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et c'est malheureux. Mais tous il y en a une salle Cambouana. Oui, Kofi a initié. Kofi a initié. Tu peux sa date, tu peux sa date, c'est un lieu, beaucoup de temps. Tu peux sa date, tu peux sa lieu. Bon, bandeko, tukutana nanda kwa mami lela mercredi. Mami a musicien. Tu me tu kasi tu es nanda kuna yote. Yosani, yoza maman ba musicien, oyemba ba toi. Pesa biso nanda uni to ato zabilo ka ulia la teme to ya erni. Omoni ya. Pipi. Siko sama kambo ya Congo. Oui, à Congo. Omoni to ça to seka. Awe suka ka bolika mutu ateza sérieux suka na dérision. C'est-à-dire il y a de ces choses là où il faut tous à bras le corps, plutôt sérieusement. Mon nengo zo le belango za bon côté. C'est-à-dire il y a vraiment moyen de s'en sortir nettement comme bolika lobi. Pour la première fois nga ko Olomide, d'ailleurs le bana yo congolais normal a commis ko finga siko musique religieuse. Pour la première fois, c'est-à-dire que nous avons argument ni combattant na kubimisa. Parce que finga boye que mais déviation là et où tu as Kofi, tu as passé pratiquement 3 mois à la poteau après un long séjour déviation pour au départ la séparation on a qui noble mais déviation et côté mais au côté n'est le connu parce que pourquoi on s'attaque seulement à vous les musiciens alors que nous lobby cuisinier avocat tout le suspect pourquoi seulement vous quelle est la gangrène yoza et moi prétexte ça que non et beba que quoi la raba musique et tika la kaka la musique le quoi yombo moko boy que ça là et koki kozala mais na ko me tromper oui et koki kozala train de vie à ba musicien congolais c'est-à-dire vie na biso peut-être que ça la baton sous les msou passi parce que mon il a bien la jalousie c'est un système humain et c'est le mot yaka yango moko ngana yoka passer nga procès pendant des années alors ça va voiture ça la va boy na la voiture de na za na voiture na ngana tongo so na soko na démarrer yango na bimi siko yondo zo talanga na voiture nanga et comme ki ngana zo la sa voiture lelo mutoko la fali azaki musicien ya Kofi Olomide akoma patron akoma lelo champion en musique en Afrique oyo mutu moko respectable okono yina ipo na nini ya beta ayimbla président moko azata neti ye ba wemle ba leki na biso na wana bazali belé et puis même bato to yimbla ki ba wera ba nani ba mama chala ba futa biso mbongo poto yimbati esa musala na biso bato to kino beta ba mariage OK ndeni toye ba ke mutu abiso bala aboma batu boye azalaka boye sa toye ba nini to ça la prestation de service so ezaki bongo te même batu et pas babalaka na basali na bango ba olinga te mutu na salaka na Uganda boye ke patati ba olinga ba ya wana te vie na biso mutu parfait azate mutu ya parfait azate le lozo ça on dirait ba ta parfait na Congo comme na bango ba combattant bango ba yebi tout bango ka bana raison oyo ka ono banzi ko na bino wana eso beb sabana bana so ba pemi siko musique Moïse Mbiye beb sabana na nini et Moïse Mbiye sincèrement ngaza parmi bato pinda na kokolo baké depuis quelques années star ya solo au Congo ebimi sezaye wana popo na nga beta kaka musique siko banzi mo na ye ngana yokati lelo eko beb sa mwana ya mutu na nini qui na défense babo ya beta etc. Et puis ce que l'ingi musique ya mutute pour beb sa bana na yo ko kina musique te ko yo kango pete mukolo ko bala benga ba soda batambulaka ko tia musique te to mkomona na zo diplôme ton anniversaire na yo ezali mawa moi encore une fois je le dis ici clairement je respecte combat ya bande ko na biso na je respecte parce que au début tant que bandaki ngana bandoka makambo ya solo ya vrai makambo na bango mais lelo ti okoma ko comprendre na mama ya Kofi Olomide
Attaque tu Kofi en bon, n'aime des bolo, baga Kofi, boy. Mais Kofi passe à la malam et belette. Et puis, de toutes les façons, Kofi vous doit quoi? À travers Kofi, les autres musiciens, ils vous doivent quoi? Basalibino Nini. Musicien Nini, Akena na Beni, na Uganda, kuna Boma Mutu. Toi, Similagi Soda Munduki. Musicien Nini. Comme on dit, tu as une action. On a un honneur. Pour nous, on a un ça. Sans que nous soyons en France, en Paris, na Zaka Kofi. So na lobby oya Zaka Boy. Et ça pour na boité. Na kei, au bana mona na bili, ma film mususu bato oyo balaka na ngaba, ba filma pour na sens wana. C'est-à-dire ni koloba na sali ata playback te. Na kena na poto na sali bato to ba mona ina tina na loba ezalité. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que na koki pe ko vana na nga biso pe la musique to ko vana na biso to beta kandi to beta to ko vivre. To ko vivre pe kaka. Mais tout ça la culture, pe honneur, dignité en Boga parce que ce qui se passe aujourd'hui, dignité à Congo, ils ont bafoué, ils ont m'appelé. Le 30 juin, j'ai mal au cœur de devoir le dire. Pour le reste, nous la positif, les gens de Banda, les 6, c'est-à-dire Eubimate. Les gens de Légendes. Ah, légendes. Oui, Ego Banda, les 6. Ego Banda Alexis. Et les Kolobake, et le Waliboso, c'est-à-dire premier Nzembonango, après esclave, ok. Betawa, comme on a pipipi. Pipi et Robeta et Obana le 6, c'est-à-dire au Bimana 18h. Là bas YouTube, là bas Blowana, 10h, tout ça. Donc ma foulou, Henri Mafoulou, Tuturo, Sandra, Angelo Central, bazo travailler na Christelle Mongaya et Obanda. Donc le 6, Ganzimba Liboso. Ils ont featuring avec moi mon comme que Black. Ne peut se bien moi la muso comme NASA. Bateau lelo babano babimi lelo ba batie couleur mo la musique donc banana bayaki vraiment avec amour avec pi lancement à légende un extrait d'image peut vous benga c'est quoi ça rapidement pi qui annonce légende le 6 juillet à 18h à 18h il y a bimi donc batou ba se réserver suka les gens de Sidi so tu mtanga zo sur la studio suka ya so mtonga ya sololi comme biso moi to bete zati tu le gars maman solo wana normalement, anniversaire le 13 juillet. Mais le 13 juillet, partout dans qui ils ont occupé pour samedi. Il y a le 12. Le 12 juillet, à Rotana. Mais si on a côté hôpital, mais si on a côté hôpital, on a rendez-vous à l'hôpital. Non, rendez-vous, on a fait normalement 3-4 jours. On est à Lingaï. On est déjà sérieux. Bien sérieux. Mais nous, comme tout le monde a poté toi, nous allons qui a beau, franco-congolais qui est patati patata. Merci pour ce plaidoyer. Tu quand on peut appeler ça va master, na ba monanga kala, na bandaka na Kaya Kayamusha, na Joseph Berthier, na Péry Seliman. Donc le match ba bango na bango balé belé. Être grand et Titi Tibola et puis mutumo le baina bossa na été Chirac Makayabo. Chirac Mayab na pesi mbote, son était ba Gibouchiri. Gibouchiri et na Jacques comment voit ma donc millionnaire en euros. Na Braza Igolondele et puis na appelé sa félicitation makasi na jeune marié moko bali mikolo ya balaki mercredi comme on a eu Vincent Gomez moi on a mis na ngai à l'université de Bordeaux donc mon ami Alexis Vincent Gomez na pesier nakata tes pronostics pour la Léopard Dieu de Nazareth pour la Léopard là c'est ça le banding na net Vincent na pesa félicitation c'est le jeune marié le plus beau le plus sage